Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Je crois que tout le monde va bien. Oza santé malamu, kimia ekutami na mabota na bino. Lelo na ye une fois de plus, toujours na cadre ya thème na biso tobandaki déjà où ezali les clés de la réussite des gens qui ont du succès dans leur vie. Lelo tokolobela nini? Lelo tokolobela la confiance. Eza lokola septième point na biso, la confiance. Septième et dernier point na cadre ya thème na ngai on a développé na bino depuis un certain moment. Thème yango ezali les clés de la réussite des gens qui ont du succès dans leur vie. Nazali Mama Flore, Maman Nangai, donc votre mère, votre sœur, votre tante. Nazali vraiment ravi ya koyela bino ba idée oyo ekoki kosunga biso nyonso de façon que permettre biso to avancer, to évoluer, to bouger. Koyekola mwa eloko ya sika esalaka bien, eloko po oyebi déjà soki baye kotia mwa point, baye kotia mwa accent esalaka bien po émotiver yo. Confiance ezali nini? Confiance bazo définir yango na français comme un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. Yango wana babengi confiance. Et na thème na nga ya confiance lelo na ko partager vraiment biloko misato o ezali motuya. Ezali motuya pona ngai. D'abord, réussite, nga toujours na définissara yango comme atteindre ses objectifs. Donc, so oza eloko moko boye osalaka na vie, oza eloko moko boye olingaka osala, obandi yango, obundi, tango komi na suka, ozwi ba résultat o souhaitaki, pona ngai ezali lokola o réussir. Pona ngai ezali o atteindre objectif na yo, c'est que o réussir. Donc, yango wana réussite. Et l'autre retenir dans le cadre de la réussite, ezali surtout que pour nous réussir, eza na ba clé, eza na ba comportement, eza na ba bizaleli. Oyo ozali obligé ya koyekola, ozali obligé ya maîtriser pour permettre yo o s'en sortir, o avancer et puis o koma na suka ya ba objectif na yo. Okoki ko réussir te so ozali moto ozali fainéant. Okoki ko réussir te so ozali ba genre bato oyo babandaka makambo basilisaka te. Omoni, c'est la raison pour laquelle nalobaka toujours que la réussite est basée sur l'action bien déterminée, tu vois, sur les travail et les principes. So olingi o réussir, faut zamuta ba principe. Faut za ba genre bato oyo, so ozwi décision na likambo. Omi pesi ba principe et puis on s'appuie na ba principe na yo tina suka. Tu vois, ne osala yo ke o réussir par rapport ya loko zo sala, par rapport à ba projet na yo, par rapport ya makambo nyonso ya bien o sala kana vie na yo. Omoni, donc nde nazokoloba na ebandeli eke nakoloba biloko misato ya motuya na thème na biso oyo ya lelo. Eloko ya liboso nakolobela ezali confiance en soi. Confiance en soi elakisi nini? Okoki kokende mosika te na vie soki oza na confiance na yo moko te. Yango faut koyeba confiance en soi elakisi nini? Confiance en soi ezali croire en son potentiel et à ses capacités. Donc ozondima que oza capable ya kosala likambo, oza mutu okoki kosala likambo okende yango tina suka. Omoni, donc oza kondima, oza kokroire na bacapacité oyo nzambe apesa yo, oza kokroire na privilège ya kozala yo, na privilège ya kozala mutu oyo oza capable ya kosala quelque chose. Et ça très important, réussite soki okroire na yo te, soki omitiaka toujours na rang ya bato bakokaka te, yebaka okokora jamais. Donc, faut dans la vision. On se comprendre. Faut dans la vision moko positive vis-à-vis na yo moko. Et ça très important. Et ça très important. Au moni, oui, pourquoi confiance en soi est important pour na yo? Non, oui, c'est le moko. Moi, na vie, hein. Tout ça, na vie, c'est un combat. Combat tous les jours. Et na vie, tout ça, ba biloko auto affrontaka tous les jours. Tout ça, ba difficulté auto affrontaka tous les jours. Tout ça, ba maladie auto affrontaka tous les jours. Au moni, et ozali na besoin ya kozala na confiance na yo parce que kopesa yo et ko permettre yo ozala makasi pour obtenir devant ba biloko nyonso wana ya vie et kopesa yo makasi pour résister devant biloko nyonso wana ya vie. Omoni,
Donc, ça vraiment très important. Ils ont permettre yo aux ala mutu oyo, peu importe ma en face na yo, mais aux ala elikia. Omoni, aux ala mutu oyo bake na bunda pe na kokoka. Et ça vraiment l'olendo te pourtant on va te dire yo toujours le bali ngai non, aux ala ngo besoin parce que tant aux ala d'abord yo, aux ala bien na yo, aux ala na harmonie na yo, ne ko permettre yo aux ala na harmonie na batu susu. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Parce que même, au lieu que Bible baraki, non? Pour faire ça, batu, et l'oko tuza na mo. Na ndenge nini? Omoni, to aimé batu mosusu ne to mi lingaka biso moko. Et ça clair ndenge wana. Donc, to aimé ba ninga to mi lingaka. Soko mi lingaka, te ko aimé mututi. Omoni, soko mi lingaka, te ko aimé mututi. Donc, ko pesa mutu kaka, oyo yo zali. C'est la raison pour laquelle, soko za mutu za na kondima na yo, vous avez la facilité à croire que tout na yo, vous avez la facilité à accepter que tout na yo. Donc, c'est vraiment important aux amutu aux croire na yo et qu'on peut savoir ma capacité à réaliser ma mission au yo sur terre. Parce que nous avons la mission est là sur terre. Donc, il faut permettre au coca qu'on s'en sortir de ma mission au yo est là sur terre. Au moni. Et ceux qui aux amutu, aux la capacité wanate. Aux la confiance na yo mon côté. Na répétera toujours na ma vidéo na la salle raki. Okoki ko apprendre. Toza na mokili, tout s'apprend. Tout s'apprend ma sœur, tout s'apprend mon frère. Okoki ko apprendre, ndenge ni no ko développer confiance en soi. Ko développer confiance en soi, et ça biloko faut la comme l'image moko positive vis-à-vis na yo moko. Et ça très important, aux la image ya bien vis-à-vis na yo. Parce que image yo ça na vis-à-vis na yo, ils ont joué. Et ça joue un rôle important. Il faut que yeba, comme il pèse sa image positive, faut que yeba, comme il le makambuya bien, ce que ça yomoko, au ça la eloko, au vent de que, Seigneur, eloko na okukang. Vous comprendre? Rien que, munoko na onenge confesser, ke na kokoka, yeba ke nzamba tindi ba ange nyoso makasi wana. Vous comprendre? Ba ange nyoso minene wana. Tiki lola ba ye ba ko tia au poids eloko wana to ebaka yango tango so sala likabo ke Seigneur eloko penza nazo bunda pena kokoka nzamba za père a père na biso donc ba papa na ndao to epi tuzana bana ena bana so baza mbamba so lo senga papa eloko atika ati so papa ba ke na pesa ngokapo alongwa so déranger faut ça va chaka bana ndenge na vis-à-vis ya Nzambe. Donc, on a ça, comme on a yé, na biki loko na kosala yango pe na kukuka. Enzamba azali obligé. On se comprendre. Azali obligé ya kozoba ange nyo sama kasi ya lo la ba tika ba ya kotianga poa. Ba ange nyo sama kasi wana. Oya ni nene wana. Ba ko ya kotia au poa na projet. Okoma ka projet betango tam pa esimbi. Esimbi de nini ya. Ndenge yo zali. Faut que mi pesa image ya bien. Faut que mi globela makambu ya bien. Faut que ça na image ya bien pour na yo moko ya ya. Oko ke musika te soko mi lingate. Oko ke musika te soko mi tia à l'aise de. Oko musika te soko za na image malamu te vis-à-vis na yo moko. Ya yekola. Yekola ko mi pesa image ya bien. Yekola ko mi lobela makambu ya bien. Yekola ko tia biloko ya bien, likolo ya biloko mabe oyo omona repa na yo. Vous se comprendre? Et c'est très important pour permettre yo ok de musika. Donc faut avoir confiance na yo moko. Vraiment il faut travailler en haut. Il faut reconnaître que aux ali mutu, aux ali compétents, aux ala ba capacité, aux ala makambu, aux ala ba capacité, aux ala makambu que musika. Aux ali n'importe quelle personne te, nzamba soit qui tant ya ko sala yo pose à la inutilité. Tu vois? Faut que mi pèse ta image ya bien. Aux ala ngo besoin. Et le roi mi balé oyo tokolobela ezali confiance oyo ba partenaire basala nango vis-à-vis na yo. Soki ozali mutu ozali capable, ozali compétent, ozana confiance na yo, il faut rassurer pe batu oyo o travaillaka na bango. Oko travailler na n'importe qui te et mutu o travailler pe na yo te so ozana confiance na yo te. C'est la raison pour laquelle il faut rassurer pe ba collaborateur, rassurer ba client supposa mutu sa o tekaka, rassurer ba fournisseur, rassurer batu azo ko investir mbongo na bango na business na yo.
Donc, confiance est important pour l'élévation na yo. Confiance est important pour permettre de faire na yo et fondement de faire na yo et avancer. Tant ozo travailler na batu, faut qu'on rassure bango. O rassure bango ndeni. Faut oza mutu oyo, oyebi ko honorer ba promesse, oyebi ko honorer ba contrat, oyebi ko promettre que non na ko sala boye boye pe osali yango. Donc faut la mutu moko vraiment ozali ko apporter bango confiance, ozali ko rassurer bango, ozali ko communiquer na bango, ozali ko permettre bango ba s'exprimer, ozali ko permettre bango ba apporter ba idée na projet ou bien les loko ozali ko sala. Sans confiance, vous pouvez travailler ensemble. Omoni, voilà le deuxième point. Et troisième point, autre qu'on aborder, si koyo ezali confiance pe oyo foza na yango vis-à-vis ya bato ozali ko travailler na bango. Tu vois, oza la confiance na yo moko, ozali ko pesa pe baninga oza na bango confiance et puis yo pe en retour, ozali obligé ya koyeba à qui tu as affaire. Vous comprenez? Il faut que travailler na nani ya. Et mamambongo. Mamambongo, et mamambongo. Ils ont qui camarade, ils ont qui ndécoté, ils ont qui été, ils ont qui l'équité. C'est la raison pour laquelle Bissou a fait tout ça entre les Bissou africains et Moussou. Et si raté parce que tu as une relation, les Bissou va faire. T'as là-bas, ma compagnie, il y a pas une ndenge fonctionnaka, ndenge bazalaka, contrat basala, ils ont contrat. Yaya azali mutu s'occupera na finance, les qui s'occupera na tenier, moi là qui s'occupera na bureaucratie. Donc mutu na mutu a joué un rôle mais pas ça la yango au sérieux. Et là ils ont manqué pas na biso africain surtout yango wana. C'est la raison pour laquelle tu dois savoir à qui tu as affaire, tu dois les connaître. Faut y penser mutango a se comporter ka ndenga nini vis-à-vis ya mbongo, a réagir ça ka ndenga nini vis-à-vis ya mbongo. Donc faut ko yeba. Okoki jamais kozwa mbongo na yo opposé à maboko ya n'importe qui oyo yebite so kazandi nini. Faut avoir confiance na ye. Tu vois ce que je veux dire? Faut avoir confiance na ye. Na mbongo na backup, c'est tout à fait normal oyeba à qui tu as affaire. Ya okoki jamais oke musika, okoki jamais ko réussir, okoki jamais ko comment na niveau moko boye soki confiance ezali bien travailler te. Faut ko travailler yango. Oreba neni ke mutu oyo azali mutu ya confiance ou aza mutu ya confiance te. Et ça peut eloko moko ya important oyo il faut oyeba. Il faut oyeba mutu oyo azali mutu ya confiance ou pas. Eloko ya liboso, il faut ko travailler na bato oyo azwa ba décision ya malamu. Omoni, ya bato mususu ba ko ozwa décision te. Faut za mutu oyo kozwa décision. Mutu aza capable ba ke non eloko boye to sala yango boye. Il se fait à partir de ma qualité à mon tour pour travailler na au travail na mutu aza ali ko décision te aza feignant d'abord aza inconscient aza incapable non faut travailler na mutu ko décision et puis il faut eba susu ko travailler na bato oyo baza na tendance ya ko se culpabiliser ceux qui a sali mabe parce que culpabilité ezali eloko moko eza malamu na ba faire eza malamu na bato bozo travailler na bango mutu a se culpabilisaka te akoko utiliser mbongo na yo malamu te mais azo prendre conscience te ka sali mabe donc culpabilité pe eza important na bato oyo bozo travailler na bango ou bien même par rapport na yo moko pe soko sali mabe yo moko se culpabilisaka donc eza eloko moko ya bien ezo permettre mutu azala na conscience à travailler avec son âme et sa conscience omoni et puis eloko pe susu oyo okolinga oyeba pa mutu travailler na soki mutu alela ba diversion moto ya linga ba diversion au travail na été moto azawana aza partout à la fois alingi à la fois à travailler na yo alingi à la fois azala na bar alingi à la fois azala na fête alingi à la fois azala na voyage au gros à la partout à la fois té bato baza toujours plongé dans ba diversion na ba comme ça tina faut que bato zo confirme bon et pas naï faut que ba vraiment parce que à respecter bon na yo ti à ko yeba comprendre yango en valeur ti omoni et puis faut yeba susu bato mususu ko travailler na ye bato baza na tendance ko minimiser bato ya ko ridiculiser bato oso travailler na ye oso pesa mbongo na yo de façon que bon travailler ensemble mais oso na valeur ti wala ça mutu ko travailler na ye ti vraiment faut ça la recherche avec qui tu peux travailler faut avoir confiance ya mutu oso travailler na ye ya mbongo ça passe hein mbongo ça passe
Yo moko yebi na poto. To la mukaka nini. To bimaka nini. Des fois, vous passez toute la journée, vous traitez ma caméra sur le téléphone. Parce que tu poses dans le et bon, wana, tant au travail na mutu, faut qu'on y ait akiti à faire. Poser bon, on poser là, on va ce n'est pas sérieux. Ben, wana, tout ça, il y a des jeunes à vie, mais une fois n'est pas coutume. Tu vois ce que je veux dire? Une fois n'est pas coutume. Qu'on pose bon, on a eu n'importe qui, n'importe comment t'es. Tant on pose bon, on a beaucoup à mutu, faut y ait akiti à faire. Faut y ait ce mutu, on a la conscience ou pas. Tant on a déjà qu'ils ont la conscience, tu ne le fais plus. C'est aussi simple que ça pour bon yo ya. Bon yo, tu as besoin d'évoluer. Pour atteindre les clés de la réussite des gens qui ont des succès dans leur vie. Tu as besoin de tout bazo ça ba makam tout bazo réussir. Maintenant ça makam ba que non tu na souka et ça pour aboutir ba résultat tout ça là positive. Il y a un lingi. Et le autre lingi yango, il faut tirer ba point pour permettre de tout que musika. C'est la raison pour laquelle on en parle. Qu'on travailler dans mutu à ça inconscienté. Il faut qu'on bâtir, culture, il y a confiance entre yo, naba collaborateurs, entre yo, naba investisseurs, entre yo, naba travailleurs. Tout ça, n'a besoin, parce qu'on permet de tout travailler tranquillement, tout travailler dans stress, tout travailler d'un commun accord, tout à la vision sur mutu, moko. Et comme ça, que le projet est aboutir, projet est avancé, et tu travailler na kimia, tu travailler na tranquillité, et puis, tout le monde qui puisse tout la malam. Donc, yo kozala gagnant, gala kozala gagnant, et puis tout la bien. Sur mon mutu, azam ta confiance te ko travailler na été. C'est clair. Peu importe, azam mutu ya famille na yo, peu importe, azam mobali na yo, peu importe, azam mwasi na yo, sur mon moni azam ta confiance te, faut, oye ba kosala part des choses. So ko moni ke o travailler na mwasi na yo aza inconsciente tiens à l'écart ya ba faire. So travailler na mobile na yo moni ke aza inconscient atika mobile na yo o tiens à l'écart ba faire. So travailler na frère na yo, na sœur na yo, na leki na yo, na mwana na yo, na maman na yo. O moni ke na ba domaine ba faire aza inconscient. Nanu alamu kite aza nanu ya kulala ole o mi pesa retard o écarter na ba faire. Botikali famille, botikali tata na mwana, botikali mama na mwana, botikali mwasi na mobali, mais na ba faire boza place bokote. Boza obligé à travailler. Bokoza la famille, puisque la famille reste la famille, mais boza obligé à mettre masolo mbokote. Donc vraiment, et ça très important, to luka batu o baza ko mériter to travailler ensemble. Et ça très important, tous en ayons besoin. Donc, la septième point, il faut développer ensemble, la confiance. Aux alliés obligés, aux la confiance na yomoko, pour permettre yo okoka ko tenir devant ba difficulté à vie. Aux alliés obligés à rassurer ba collaborateur na yo, ba tous au travail na bango, de façon que permettre bango bazala à fond, non ça na bango, et yo peut à côté na yo foyer ba à qui tu as affaire, à qui tu vas parler l'argent, à qui vous allez traiter cette affaire d'argent. Qu'on travaille na n'importe qui t'es. So ko moni ke mutu ko assurer confiance te ko travailler na yete. O moni parce que yo objectif na ezali le réseau sala et mata et comme na niveau mboboye un peu plus élevé par rapport à oyo zali lelo. Vraiment, il y a un septième point na biso. Et na kosa la vidéo mosusu pour na résumer les 7 points nyonso prochainement. Vraiment merci pour na ndenge bolandi ngai, merci pour na soutien. Batu nyonso botala ranga régulièrement, merci. Merci pour na bino suivre nga pe sur page na ngai Facebook Mama Nangai. Vraiment merci pour na nyonso bosala pour na ngai surtout ba remarque pour pesa ngai tous les jours ezali les bienvenus. Ce que loko na lobi malamu te et loko na lobi sepelisi te. Et que vous avez besoin de bango, ndenge mususu, komela ngai gentiment, pas des injures, vraiment, ba injure ça la bien te, gentiment et ça la bien, nous t'aura prenaka vite na gentillesse que na arrogance. Merci beaucoup. Nous en battre la bino. Moi partage et ça la bien, moi partage ba ndenge mususu yoka. Moi j'aime et ça la bien. Vraiment, tous en ayons besoin. Si vous allez nous abonner, vous s'abonner na page ya Sernayo. Et que ça là bien. Merci. Nzambe asunga biso, Nzambe abatela biso, tokutani malaya sima. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.